ba royo na ba Gaulois lelo na koyebisa bino ndenge bozali. Tango bokolanda ndenge bozali, moko na moko sikoyo akoyeba aza Gaulois na ndenge nini pe na ntina nini. Aza royo na ndenge nini pe na ntina nini. Surtout mpona royo atake Gaulois to Gaulois atake royo, bokoma koraisonne na makambo nga nalobi kaka te, me na ntango bokoyeba vraiment yo oza nani, mpo bokotambola di royo bino tu boya ndenge moko te na kati na kiroyo na bino. Na ba Gaulois pe la même chose. Yango wana bolanda ngai mpo na analyse na contrôler na vérifier naye kozwa résultat. Bandeko oyo eza résultat. Analyse te me résultat. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, oke kobongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo number 1. Bon, na banda na kati ya babele na Congo Zaïre, tobani na ville ya Kinshasa to na Congo mobimba, tobani na ba oyo ekomo tinda boloba mingi. Natali na martire ba concert ebetamaki. Natali public o bakoti concert ya ba royo na ba o bakoti ya ba Gaulois, namoni presque bazali les mêmes. Bazali ba même âge, baza na même esengo, baza na même makambo. Donc konte ba concert oyo ekobeta na ba stade na ba bar babisiki ebele, surtout na ba stade oyo nga namoni même bato. Alors nakei sikoyo na ba oyoyo baza ba fanatique, bamesana koyoka musique, kobina discrètement na toujours na Congo na Zaïre.
sikoyo na baoyo bamesana koyoka miziki kobina discrètement majorité baya bagaulois baroyo bayali mpenza te do bagaulois baya na bato ebele na kati ya Zaïre babinaka basombaka bazalaka lese na koyoka banzembu ya bagaulois ke ya baroyo bandeko bolanda ngai anali ezokontinue mpo bozwa résultat oyo ezaka na osala 1 plus égal combien to nazosala 2 au carré fois boyebi alors sikoyo baroyo na kati ya Congo baya na public na bango baoka musique discrètement ya kobombama obi ya kobina te bajeune sikoyo mpe baleki ebele na baroyo na bagaulois mpe bajeune baza ebele na Congo donc na Congo côté musique natia en bref soto banda carrière ya bagaulois ebanda ntina mokwa lelo na banda carrière ya baroyo ebanda ntina mokwa lelo bagaulois bapasse temps ebele ya bato bayoka musique na bango balinga bango basepela na bango koleka baroyo siko baroyo na ces derniers temps oyo basuccès esalemi ebele na kati ya Congo eza basorti ya oyo bolandaka hit parade to télévision bolandaka balakisaka mikolo oyo nzembo ya numéro 1 nzembo ya numéro 2 nzembo ya numéro 3 okozala no meilleur te mais osali bameilleure chanson ezorenie mikolo wana ozwi numéro 1 okozala no basepela na banzembo na yo okanga Kinshasa mozozwa numéro 5 ya hit parade mpe eza réalité oyo aza première ye moto azorenie mikolo wana sikoyo makambo esalamaki na baroyo ntango nano bizordi ebimi te na kati ya Congo toujours nano nakeka libanda te mpo libanda na kati eza ndenge moko te libanda na kati comparaison eza te yango tozala nano na kati alors sikoyo lokola baroyo na internet ndenge eyaki la baronne kokritike te kosurnomme kofula dans autre sorte groupe ya baroyo mpo la baronne Karine Mokonzi moto abandi kofula na kati ya Congo eya na ndenge mabe to ya malamu la baronne ye déclencheur sikoyo à partir ya la baronne atusha donc auditite ya baroyo emata kaka no stop sikoyo ntango wana bagaulois baniati frein
ne stand-by. Bagolwa baza kokanisa yango aventure bayebi ke ate biso nde bakolo makambo tokompare nanu Lamborghini na Ferrari. Lamborghini batindiki yango, Ferrari batindikaka te. Do bagolo baza komona yango barwa yo biloko baosala na Kongo yo ya bana mike. Nzoka nde futur appartient na bana mike de toutes les façons. Sikoyo bagolwa stand-by na bango wana ekangami na col super glue. Bazo bouger te baoningana te. Barwa yo bakangi kini na ndenge ya kosakana te. Tito ekokoma na epoke oyo bagolwa leader na bango abini bizordi. Démarrage et démarré. Lokola TikTok eye publicité yo fele. Tango rythme eza bien ale pom. Bisika bagolwa barekipere mbala moko Congo bake égalité. To baganye te bake la même chose, égalité na barwayo. Na kati ya Congo bakomi sikoyo bagolwa o babombamaki na sambetu babimi. Aozaka golwa ya naka golwa ebaka te. Baliti ya kanda babaloli veste. Na mata na podium batindikanga ngana nanga golwa bayete po na balaka bagolwa. Baye po leader ye moko abeti ndula bien asali promo ebwakami na TikTok bato bazobina sa batinda bango. Génération kako ya bana mike o balai pa barwayo bango pe bazobina na barwayo bazobina bago nzemba bagolwa sans kolobaki ba barwayo. Alors impact yo wana na bachroniqueur bachroniqueuse babimi pe baboti manzaka na bao bakimaki na tango stand-by. Bato balaki na stand-by eza ba Fivette Mayemba oyo bamemi te na poto nga papa robo nazo regrete babeti foko te kuna bagolwa. Alors yango ezo continue ti sikoyo na Congo kita bazowela toujours pouvoir na kata Congo. Sikoyo toke na libanda bandeko bagolwa nanu bakomi te epai barwayo bayali. Barwayo o bakodiskite na bagolwa eza kaka bagolwa mingi po bazosala makambo yango toujours en caractère national. Sikoyo so tobimi libanda barwayo batikali nationalité. Tomata likolo tokita na se tokoroboya yango te. Towanga nango tosala nyonso ezomonana clair. Barwayo baleki ebele
na libanda pe baroyo international bazali pake bao basombaka bao babinaka bao bamipesa sirno ya kombo wana bao babamba bafoto na bachambre na bango tala baroyo incomparable. Donc, bagolois, bango bazosala makasi po bakolembisa te na biloko ya kitoko baza nango po mokonzi ya bagolois na groupe na ye en tout cas baza na bibundeli comme il faut bakoma likolo na niveau international po likolo niveau international na bafanatique baza na bango te bana bango te bandeko fo po bazala na bango fo bazala na bana mike ebele parce que musique ozala na bafana international ebele do bana mike ata kozala na bao bakoli me bakoli na yo po ntango mingi na bino abolobaka boali génération wenge mingi ya liboso baza d'abord age moko na bamusicien bawera balider ya wenge nsima nango obakisi bamikolo age na bango bali me oyo elandi oyo baleki ebele bazalaki bana mike lelo bakoli bakarine mokonzi na baron sikoyo eya pa banani pa baroyo bana mike ebele o ata bobimisi carte postale ya foto ya lider ya baroyo bakosomba asombi yango mpe na kinchweki mpo na mutu moko te mpo na ye moko na recreation mpe na ekole azotala foto ya lider atia yango mpe na telefone na ye bandeko baroyo babosika baza mpenza mosika napekisi bagolois te bakompare niveau international yango ntango bokoti concert bolobi bino moko te na concert ya bagolois na concert wana bomoni na arena baage oyo ezali ebele eyali mikolo no na baage moyenne bana mike baza mpenza te bagolois bango mo bazolobake awa bana mike baya te alors international po esalama mpa bagolois fo bana mike eza bongo tomata likolo tokita na se eza bongo bamusicien kala bapapa lwambo baza te baseigneur lai baya te baoyo bayembaka banzembo na bango baya toujours bana ntango bana kaka balingi yango ezokontinue koresiste bien si bamikolo balingi yango me bana kaka ntango baza ebele bango tu basepelaka na banzembo batata ya bakoko mpona ebunga
bino nde bwando bunga yango ezotikala siko bagolwa bazolonga deja bazozwa deya bagene yango bagolwa balemba te bagolwa oyo bakolemba te liboso bango moko bamusicien na lider bakontinue kopesa biloko babandi bakontinue komata o baroyo mpe bazobanga mpenza mpo bayebi biloko ya kitoko esalami me bakotala mpe balobeli na bango bachroniqueuse na bapublike na bango mpo bapublike ya bagolwa balakisi bien bango bazoevite bagolwa baroyo bayaka na baconcert na bango me baroyo na kati ya baconcert ebetami balakisi ke bagolwa boya botika ya kota oyo nani bakalia botika ya kota ya komona ye moko donc baroyo na libanda ya ndenge mosusu bakanga Afrique francophone bakoma okota ntina anglophone bagolwa bayebi bango mpe kuna bayebi bango bazozela bango mpe bapia eloko ya kitoko mpo concurrence ya baroyo na bagolwa na Côte d'Ivoire balaleli yango nzala surtout Côte d'Ivoire mpo baroyo na Côte d'Ivoire baza ebele bakoma mpe na badiversaire na bango badiversaire wana babotama kaka mpo babiye ezalaka chere mpo baroyo groupe na bango edominaka bagroupe akuna yango baroyo mpe baya na binemi na kati ya Côte d'Ivoire bango siko bakozala pour bagolwa ndenge pesa boye bazobina deja bizordi do bango mpe kuna na kati ya Côte d'Ivoire bazolalela bagolwa nzala mpo na eya kolongola bango baroyo mokonzi na bango na kiti ya super talent ndenge avandaka wana azofina buton ngongo balingi bamona sikoyo ekoma nde mokonzi bagolwa wana badiversaire me baroyo baleki kaka ebele sikoyo na Afrique pays francophone lokola Côte d'Ivoire soki bandimi yo baleli yo bazola lelo nzala Afrique francophone ndenge moko mpo oyo esalaka bastar international to ebakisaka bango puissance na Afrique francophone eyali Côte d'Ivoire anglophone ezali Nigeria deux pays wana na promotion ya bapays mosusu ya bamusicien to baacteur ya bafilme baya bosika kote kosalela bato bapromotion basaleli mwana ya mwasi burkinabe Aïcha Tremblay Aïcha akomotambola deya na talon mpenza asonge kakakaka na baveni ya Paris kakaka azokweya te etanki Aïcha aza koyoka kaka pasi na lokolo soki alati kaka lipapa pamba oyo bakanga makolo ngulu na lipapa libata nde bien me basali ye oyo yali
pas même 2 ans, 3 ans, asomba ndaku na jeep, pe achanza bote. Kaka koningisa mapeka, po basali ye. Alors, résultat ndenge nalobaki ya réponse. 1 plus 1 égale 2, hein? Elaka bongo. Alors, bagolwa na ngonga oyo na kata Zaire, Congo, atotie na Congo Brazzaville, bazo mene kamwa muke baroyo na succès. Même tsoki na Angola bazo mene te na Angola te. N'Angola te. Baroyo n'Angola basungu balebele. Donc na Congo Brazzaville na Zaire bazo mene kara muke mikolo pekaka. Mais sikoyo en général tobanina no na poto na diaspora osangisi ba Congolais bekolo twa mukili baroyo batiki bagolwa musika ndenge mokake batiki bango na Congo. Baroyo ba bata osakana te na musique, na leader, na danse, na makambo tu, na libanda baza numéro 1 ya 90%, bagolwa su batie bango deuxième ya 53%. Donc na libanda incomparable. Donc tango nazo ba libanda ya Congo Zaire na Congo Brazzaville au démarré. Au bandi Afrique tout, au côté Europe, baroyo ba likolo. Na latine na ebite. Na latine na ebi muta dominaka tilelo, era pepe kale. Soke na Colombia, en tout cas muto amena kulega pepe kale tilelo ate. Muto azolande mikolo na kanisa MC Baba. Bande komamba solo ya lukutate. Wani ya résultat, réponse moso ezate. Donc en bref, baroyo ba likolo toujours likolo ba pe ba international de ka baloba e ya bongo nga papa robona na China ya okosa bino te na ozwani nini ndenge na silisi bona koyoka nanga musique ya wazeko na préparer pena ki le conseil. Alors ciao. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba
congolais TV vraiment ngambo na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni amelange donc ba santa longola zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngambo na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni amelange donc ba santa longola zaki bu ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngambo na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mata ay boss de boss ya ni amelange donc ba santa longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.